chers amis internautes, tous ceux qui appellent à Maman Maï. Tu es le awa na équipe mes amis d'Autriche na Amstetten. Tu es parce que mission na mino lubu to bagi bobenga. Maman Maï a eu courage à bengi. Alors tu es pas na une équipe mobimba. Vous sonnez déjà sur Gazali. Émission est lubu. Maman Maï. Allô, bonjour, boni. Bien, Angola Zambé. Tu connais déjà les amis d'Autriche et Lubu. Merci d'appel na yo no benga biso invité biso to ya lelo. On accepte so cuisine na yo. Donc sans plus tarder chers amis, Tolanda. OK. Voilà chers amis, Maman Maï encore une fois merci de l'invitation na yo to longue tout déplacement to être na Amstetten na au recevoir biso. D'abord lelo bandeko ba Holanda yo ba et Lubu lelo cuisine na yo o meli biso ezanini. OK, lelo toza na pondu. Ok. Le zozolamba pondu en compagnie avec la viande. Donc, lingala, côtelette. Et toza na makayabu. Et pondu na biso tolamba ngona thon. Donc, ça parce que ce qu'on a na poisson, normalement, tu mets ça na pondu, tu tires à poisson. Bisa okauka. Biso sko lelo tozolamba pondu na thon parce que ça a facilité par rapport à Batumso, Bafanda na ba ville où ils ont na difficulté à cause de poisson comme on a ba shop na biso africain. On a na mekango na ton et ils allaient bien peut-être ko facilité bande comme sous. To mekango lelo. Si vous pondu na yo le au sala yango to moni bleu ni ozana awa so présenter biso baton. Ouais. Nazana ton misatu parce que pondu eza mi balé. Voilà. La ligne za moi misa tu pour et ça la moi vraiment bien. Nazana bandembi, nazana aubergine, nazana grune paprika. Et tout ça pena oyo et ça la pondu moi et ça la pète vraiment na pondu. Voilà. Parce que ba pondu na biso ya Europe, et ça le roi ya Congo te, et ça ba pondu e umelaka et surtout tongo moi ba quoi Bépi c'est belé et ça la pondu bien makasi. Voilà. OK. Siko namoni ozana makayabu namoni ozana viande. Oui. Tu accompagnes on a nini? Tu on loso, on a foufou ou bien na matomba. Collier ça dépend na ko sala ngona viande ou bien na quoi? Tu li gona ko sala ngona foufou ou soit na loso. Voilà. Ou bien na lipa. Na sala constant remarquer ma foot exactement foot nyongo olembe la biso. OK. Voilà. Voilà chers amis, bobenga, d'autres en Amstetten na Nida Österreich pour Maman Maï. Donc toi viens oser le appel. Saison qui est na début septembre après septembre tous en branche sous sur l'Axabino on est ensemble bobenga na bino bobenga. Tous en qui na Linz, Salzburg bobenga, Tirol bobenga, Graz bobenga, Villach bobenga, Kleinfurt bobenga, partout bobenga. Voilà Maman Maï. Mafuta mbili ezali ya mtu walamba la pondu. Tozola mafuta mbila zapina batumsusu balamba pondu bakoma otia huile. Mais moi je préfère vraiment notre système ka ya mboka. Ka pondu nataka vraiment na mafuta mbila parce que ça la bien makasi. Voilà, chers amis, suivez tout ce que Maman Maï siko na cuisine. Bon la nana biso déroulement ya cuisine na endinga la biso lelo. C'est parti. Avant ya ko banda ko simba biloko bien ko banda ko lamba. Pour la hygiène, c'est na sukola na maboko. Na sukola maboko pour la hygiène, pour la bana, pour la batignonso. Et ça pour la bana te, pour la mikolo. Donc avant pour lamba, c'est pour sukola maboko, kolongola. Ba gourmette, montre, et ça vraiment bien té. Ça bien té pour la lamba, pour wana na tikali libre, na bandi sikoyo préparation na biso ya lelo. Maintenant, na comme na moment, il y a qu'on mixer ingrédients na biso, épices nyonso, faut qu'on mixer ango parce que esangana, on a pondu et bimbate, matungulu, ndembi, ail, paprika nyonso auto zaiki nango to mixer wana skolo kwa to sokoli pondu na biso to tie na nzungu, to zwa siko nyonso, to sangisi na pondu. Tosangisi nyonso na pondu na biso wana tokotia thon o tozo salela eza thon eza na huile
Ah bon, ngana préféra na longola huile etikali ka ton ya pamba na te na kati. Totia goût na biso. Kip magie o nazotia eza ya légumes. Kip magie ya légumes. Totia na kati. Mafuta na biso pe yangoyo. Mafuta ngana lingaka su pondu bandi kotoka mwa mukie après nazui mafuta na tie nazui ton na tie na kati. Batu pe balingaka pilipili ozwa pilipili boye obwaki na kati mais lokola bana bakolia na ozwa ka pilipili na ngana tuti na tie pembeni. Bon, pondu plus ou moins 1 heure du temps. Il faut vous mettre au cas et misa sola mafuta mbile bimi nyonso e bimi donc plus ou moins 1 heure. Koti kango penza etoka moto pe makasi te. Eza kana moto moko penza ya normal ndeti ngana tia kango kana 6 tuna tiango na 6 ezotoka normal ezotoka pena normal ya précité. Voilà, chers amis, Toza a déjà nous maman maï na cuisine donc bozola on a déjà bilili ndenge zoleka. Donc voilà ce que maman maï makayab déjà kalingi. Makayab na biso yango déjà na faux déjà fait prêt mais ce que nous zonga na pondu. Parce que nous zonga na yebi basala la pondu faut ba balosa basala pondu mais pondu nous ola mangonde nini. Pondu nanga kande na tika ki yango ezotoka. Donc quoi ma ekiti naza vraiment sûr que na moment onde na koki ko balusango. Voilà. Parce que pondu eza ndunda te, eza lokwa ba légumes mususu te ko balula balate. Pondu batiaka otie mafuta na yo, otie be pis na yo, nde totaki poisson na biso ton. Siko nde eza boye tokoki ko balusango et sangani siko. Donc niveau pondu komi ma ekiti déjà. Ma ekiti. Donc na komona kana misu boye. Naza déjà sûr que pondu nanga ebeli. OK. Pondu babalula ngo mingi te oyo babalula kamba moko esangani au monde des gens que non. Donc balusa balusi siko yoza ko balusa moko déjà ya suka. Ya suka. Okangi pour toka siko pour kata moto. Pour na kata moto Bon. Voilà chers amis, bozo mona donc on a déjà fait un prêt kalandi to matana mesa na ebikandi na ebisaki bino bobenga émission ezali pour na bino lugu pour na ba maman surtout. Pourquoi pas papa? Tozana bino ti na fin ya mois au ya août et puis début septembre bobenga biso partout on se déplacer émission Isaiah Ofele maman maya bengi biso to se déplacer to ye émission Isaiah Ofele benga kaka ça la termine na yo on la biso nini lubu cuisine na ola biso onde nini numéro ezali bobenga bandeko partout bozali bobenga numéro ezali wana les amis de Triche toujours au milieu du village concept aux Japon na bino to la sa culture na biso africaine neni to la sa cuisine na biso partout dans le monde pas doit mettre un peu ko yeba Afrique tozana ba richesse nini na kati ya cuisine donc bandeko bolanda sans plus tarder to parce qu'on a suite maman maïs qui na messe aux alandais nini à suivre. Voilà chers amis toza déjà na messa. Maman Maya encore une fois merci merci d'inviter tout ça là qui biso les amis notre Triche équipe mobimba to yaki awa alors nous meka l'autre ça qui na récit menu ya pondu na viande on va chop meat donc donc vraiment c'est bon pondu vraiment je suis mec du Togo. OK. Blanque. Il y a sugo, il y a viande. Les amis, tous les deux village de Kobobenga. Numéro est dans une émission en fêlée. Donc voilà, on appelle ça merci l'équipe technique Mobimba, les amis d'Autriche. Derrière la caméra, Jonathan Miner, Jara, malheureusement, Jara a été. Berger Jacques a été. Jennifer, Ananta Mobak, Tuzara, Anna Lodri, na Geshoman. Mais d'un petit souvent le Bogol, le Babande Kobola, dans aussi l'initiative au Nam Sales et au San Amboka au Sogolo Bani. Ok, on a recueilli le Bakaka pour Nabino, les amis de l'Autriche. Nzambe ya pambola bino. En tout cas, pour l'initiation Oyo, Abaxel Bino sous belé. Kande na lobaka imaveta bo mata isusu maramba malamu ya isusu elongona Yesu donc na lina loba su pour na communauté biso kande toko tombola les amis de l'Autriche to linga bango to bengisa bango na ba anniversaire na ba fête na mamnyonso en tout cas esa malamu ni ko la pambola bino
Maman, merci beaucoup. Maïtati. Va être beau comme elle. Après, si je suis un partenaire officiel, Nabiso, Maman Isabelle Ntumba, Papa Richard Dikrebo, tout ça, donné à Amset Zozolia, coup de Kimbote, tout kumeza, tout kunakula. Donc, na Swahili, vous comprenez ça. Donc, voilà, na Pesimbo, na Bandeko Nyoso, voilà, Nabiso, na famille Ngwata, Maman Elisa Ngwata, na Papa Sam Ngwata, na Pesimbo, na Maman Chantal, na Pesimbo, na famille Nsambo, Tozo ya Kalamingite. Tout découvrir cuisine Maman Chantal Bongama, Pesimote, na Natacha V, Kalodi Tempo, Kalamigité, na Pesimote, na merci pour la géométrie aux archives de Liboso. Dans cette émission, on a vu sur le bout, merci beaucoup. Bobenga, va être à Toko comme pas na bino, pour un tambo za lelo awa. Viande on a habité, mais maman Maïbe, et puis c'est content qu'il y a mes défouettés. En tout cas, félicitations. Félicitations vraiment. Tous les Gitoko. Pondo à ton. Tous les Gitoko. Na Salzbourg, na Bossanité, Sœur Régine, RK, Bengsa Bisson, Natacha Mukenge, tous de la Bapel. Yafa, tous de la Bapel. Heidi, à ceux qui débrouillent, tous de la Bapel. Na Moni na Klangefoot, Maman Masonama, Emilia, tous de la Bapel. Maman Bibiche, et Papa Pi, tous de la Bapel. Na Vienne, tous de la Bapel, na Bino. Maman Fideline, tous de la Bapel. Maman Benoît, tous de la Bapel. Okay. Maman Solange, la Traum, va être à beau comment. Ciao, ciao.